communication, ouais. Amour, mon bimba, l'olenda, c'est da. Kinshasa Mbote nazali na esengwa kokuta na bino mokola lelo na cadre ya présentation ya CNL Actu Kimia ya nzambe iumela bisika nyonso bozuli baku ya kolanda yango. Le 3 mai à chaque année, monde entier célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse. CNL Abanzini Nipona Yango, Bozoba détail, dans reportage. Médias, justice et état des droits, les contrepoids du pouvoir. Yangonde thème Oyo, bazali ko célébrer journée mondiale de la liberté de la presse. Oyo zalara célébrer le 3 mai à chaque année. Na Kinshasa, activité officielle et ça limité na occasion de la journée de la liberté de la presse. Kasi liberté de la presse et zali lié na liberté d'expression. Oyo lelo ba avancé et salemi na RDC sur liberté d'expression. Kasi ebele et tikalina nuyako sala. Pona koloba liberté de la presse na vrai sens ya mot. Lokola accès na source ya information, liberté ya publication information. Pour lelo ba journaliste ya République démocratique du Congo. Bazali confronté na ba problème ebele. Mingi bazalaka confronté na ba problème na accès à information pe à codifier yango. Yango ebele ba journaliste ba kangama ba kotsa bango na prison sans pour autant qu'on la juger. Na occasion ya journée à lelo consacrée na liberté de la presse et sengeli na ba organisation oyo basangisa ba journaliste na kati na yango baye ba ko travailler pour na kozongisa 4e pouvoir na place na yango. Na l'état congolais baye ba ko bongisa situation sociale ya ba journaliste ya RDC ko supprimer phénomène coupage pour ezali parmi ba éléments Oyo et BBC profession ya bapandisango awa na République démocratique du Congo. Na ba journaliste bango moko koyeba kozwa conscience ya métier na bango pona ko former, ko informer, pe ko divertir population. Bonne fête na ba journaliste nyonso ya monde particulièrement ya République démocratique du Congo. Ekei Procureur général ya CPI Fatou Bensouda azali awa na République démocratique du Congo bozo ba détail na reportage oyo. Suite ya ba violence oyo ezali ko selema na quelques 4 coins ya République démocratique du Congo oyo ezali ko causer ba mort d'homme yango nde justifié ki séjour ya procureur ya CPI Fatou Bensouda awa na ville province ya Kinshasa moyen pour na cause d'information liée na procédure nationale en cours na oyo etali ba violence oyo ezali ko selema awa na RDC. Na même occasion procureur ya CPI akutanaki na ministre ya droits humains Marie-Ange Mouchebekwa question ya kosala état de lieu ya fonctionnement ya droits de l'homme awa ce que ezali respecté na République démocratique du Congo. Échange elekaki kitoko makasi surtout procureur ya CPI a insisté que azali wana pona kosala surtout banquette sur l'événement malheureux où le cas qui lors y a ba marche pacifique organisée na bandeko ya ba laïque où ekozaki ming ba mort d'homme pe ba arrestation y a ba manifestants eza normal ekiyu. Oui. Transport et matin à ville province à Kinshasa et lundi prix à carburant bozo ba détail na reportage oyo. Transport en commun et mati en la ville province à Kinshasa arrêté signé na gouverneur de la ville André Kimbuta Yango lobby mercredi 2 mai 2018 lié na hausse ya carburant car il faut retenir que d'une manière générale prix augmenté ezali de 100 à 200 francs congolais na ba différents itinéraires ya ville province ya Kinshasa à savoir ligne ya Zando Monene ti kokoma Ipen oyo na taxi bus ezali ko futama na 600 francs congolais et komi 800 francs congolais Victoire centre-ville oyo ezali ko futama na 500 francs et komi 600 francs na taxi Lumba terminus centre-ville et comme kofutama na 700 francs au lieu de 500 francs congolais oyo ezalaki kofutama na taxi bus face à situation oyo ba congolais ba moni yango injuste komate à transport en la ville province à Kinshasa tokoki koloba d'autre part et comme peu problème. Imaginez déjà sur le marché public ba petite coupure et comment problème pona komonana yango population kinoise basengi na gouverneur de la ville André Kimbuta Yango amekanan ko revoir arrêté na ye oya signé ya komatisa transport na ba passe ya mikolo oyo e kosala passe makasi eza normal ten ekeyo. Oui.
Population congolaise basiliki ndenge transport et mati boyo kabango na micro ya CNL. Transport et mati na yoki ke ba transport et mati esprit de vie mati mais biso awa et mati te. To éviter to comme bula na ngona tout makasi. Mona tout mo ya 1000 francs, tout à 800 francs donc normal les ate botsela biso ba prix normal d'être donc on y comme on n'a pas versement cher, 70 000 80 000 d'oignons comme apport. Ouais, Nazo il paraît que transport est mati, mais jusque-là, papier d'hôtel de ville et salarié, transport est mati. Non, on a le monde en fait, mais Nazo transport est mati. Ça dépasse le transport est mati parce que le transport d'abord principe, le gouvernement doit avoir en charge. En chauffeur, bien sûr, parce que ça c'est mati au moins 4 fois. Bon, si on dit transport, c'est la billet de la basse pour oh, le monde a d'abord pour la billet. Le monde a la langue. On aura de cette population ici. Donc, transport, il n'y a pas d'avantage les autres. On est content de tout le monde a mon appel, c'est Dieu et le balai. Dans la partie de la vraiment totale, on de déminer à répéter le transport des autres. Il y a tant de fois où mati, bon, parce que 150 francs, je ne pas trop de 150 francs, je ne pas le gars, je bien vraiment pour je peux tout à la fois. Par rapport à transport et mati, nous souffrons ma casse. Moi, je dis tout ça à Misala, et puis pour toi, je suis marchandise dans le grand marché. Donc, le transport est difficile. Mais nous avons considéré que le transport est quand même difficile. Pour un moment où le transport est difficile, papa, le transport est facile. Mais vu qu'il y a un transport et mati, carburant mati, transport, chauffeur, et comme vous pénalisez, puis ils sont clients, quand nous sommes sous là, on a rien de transport. Na rivière de la Gombe, na avenue de Libération, salité et tondi makasi, surtout ba bidon plastique, bozo ba détail, na reportage oyo. Rivière oyo bozali komona, ezali na ville province ya Kinshasa, na commune ya Gombe, croisement ya baveni, Kato Nord na attente. Mai elekaka lisusu te, cause ya ba bidon vide oyo mutu soki ameli jus, to mai babwaka kaka awa na rivière. Batu oyo bavandaka pe kotoyo, ba profita na bango babimisa batio na bango ya mai kaka awa. Ba habitant oyo bazalaka na kan lufungula ba komisa na bango rivière nde esika ya kobwaka bafulu na bango. Nyonso oyo ezali kosala ke rivière ezala bouché. Soki mbula ebeti bandaku oyo ezalaka na ngambu kuna badindaka. Donc salité ninge utanaka. Sobo progresser liboso bo komi na pont. Mon salité est bien déjà dans balabala. Or, le gouverneur a pikisaki baboka salité na poubelle wana. Mais salité wana na butu bato quand bazong sa na mai ya comme fulu. Quand bazong si na mai et que kangami na pont na terrasse kuna. Moi les cas exact do baboka ngo butu na ba sachet minene. Yango mona la mai moi les cas exact. Tomoni mayo ezo se persabisote awe zesika ya gouverneur sika bino mais bino moko bakonja mboka bozo mona répression eza prince route principal mais biloka boy et c'est ça bien biso bato to fanda ya bozo mona saleté ki makasi bosa toke bino gouvernement botia miso bolongwa biloko papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa ya André Kimbuta oyo ezali nzela na yo ya chaque jour population ya quartier oyo baleli na kombo na yo. D'ici août 2018, autozali na yango condition à courant et kobonga na République démocratique du Congo mobimba ezali maloba ya DPE ya SNEL bozo ba détail na élément oyo. En tout cas, na na esengo kutu ya oyebisa ba client na biso ya SNEL. Mosala ya malonga et salemi. Nano na mona ngote depuis 1972. Ah bon? Depuis 1972 l'air tozaki na ba machine inga 1 ezaki na 6 machines. En tout cas, puissance oyo ebimaki à peu près 80 MW. Les lots, en 1982, toyé na Inga 2, en tout cas, dans mon AT, puissance électrique à 300 MW. Mais les lots, avant tout, sa machine Moko, Inga 1, dimanche passé déjà, na Inga 1, tu as 6 machines sur 6. 6 machines sur 6,
pointe Oyo centrale on est sali depuis 1972. C'est-à-dire que la puissance nango installée il y a 351 MW. Autre salaire qui na janvier et beti 351 MW. C'est-à-dire que ma machine est 6 et salaki pe kon ba client na biso ba consommer yango nyonso. Et salema na noté. Yango dans ba comité de gestion à Sika. Et salema na noté. Au kotangati na ba 1972 au komona que nani to zwana no ba machine 6 nyonso wana et pesa 351 MW. Biso to bezo bengango pointe 351 MW et salamaki. Ozomona sikoyo na tango oyo na inga 1 toza na 5 machines sur 6. To telemisi oyo ya 6e wana et banda ko sala pour na ko régler yango après réhabilitation. Après réhabilitation yango wana to telemisi yango pour na 30 jours. 30 jours tozo kendo sala ba réglage to yebisi bino ba réglage fin pour tozo ngisango na fin avril. Donc inga 1 et kozala na 6 machines sur 6 na e bandeli ya nani ya mai. Donc toza na 6 machines. Na inga 2 ozo monango toza sikoyo na 6 machines sur 8. 6 machines sur 8 et que na kanisi na nani 6 machines sur 8 toye ko sala pointe pour na complexe ya inga. Nano esalemate to komi na pointe moko ya 981 MW. 981 MW eza pembeni ya 1000 MW na nani na histoire ya inga nano esalemate. Donc to komi sikoyo na makasi ya koleka nazo yebisa bino ke à part mikakatano ya kotelemisa ba machine oyo ezotambola po tosala misala d'ici juillet août 2018 challenge na biso eza ya kopesa 6 machines nyonso 351 MW na inga 1 na 7 machines na inga 2 sur 8. Wana nazo yebisa bino que donc nano esalemate toza na 7 machines sur 8 et kozala d'ici août 2018. Donc tokozala à peu près 1300 MW. Na poste ya Kingabwa 1 la police ekangi ben civique bozo ba détail na reportage oyo. Bato ebele batondi boye ndenge bozali komona baye kotala bana mibali oyo bakoyi na maboko ya la police ya Kingabwa 1 et pas ya capitaine Francis tozali bel et bien na commune limité na quartier Kingabwa. Bango bazali bakuluna na ndenge ya kosakana te bamiyibi boza na idete ye azande spécialiste ya koyiba bakiti ko botola soki pe omeki a papio machette a nyokola batu ya ba terrasse voire même bakiti ya batu na mapangu. Bakonzi ya ministère ya justice awa na Kingabwa capitaine Francis azali kosala mosala na ye kitoko coup de chapeau à la police ya Kingabwa 1 kasi population ezali nde kobanga kitangu bakokomisa bango na maboko ya bato ya parquet to pe na prison 2 semaines ebele bazongi lisusu ko terroriser population et ça la mabongo te pardon kejo. Gastrite etungisaka bato ebele docteur Frida Makaya apesi ba explication bolanda ye na micro ya CNN. Je dirais que gastrique est une inflammation, il y a muqueuse gastrique. Par muqueuse gastrique eza ndeti tomonaka esui ndenge ezalaka na basingasinga nango wana alors na estomac mpe ezalaka ndenge wana nde au fur et à mesure ke biloko wana nyonso ezosila ezolongwa ezotika ndeti bapota yango tozobenga inflammation na niveau ya estomac. Eza na makambo ebele oyo ekozaka bapota wana na kati ya estomac. Toza na kobanda toza na microbe moko babengaka Helicobacter pylori aza facteur favorisant. Toza pe na bakisi ebele oyo bato na biso bamesana komela très souvent na bandaku ibuprofène, aspirine, diclofenac. Toza pe na prise exagérée ya alcool na ya tabac et favorisera mingi pe pasi wana toza pe na stress te eza héréditaire te eza pona mutu nyonso oyo aza liboso ya cause wana oyo nauti kolobela mutu nyonso oyo azosala ngo azoprésente cause wana peu importe âge na ye akoki koatterrir na gastrite wana. Puis moyen ya prévention ezali dans le sens ya
ko éviter biloko nyonso o natangi par exemple ba automédication wana to sala wana ndako munganga komi kisite yozo melango ba ibuprofène diclofenac ba aspirine ebele faut ko éviter yango ko zala na alimentation moko ya bien ezala acide mingi te po etumba estomac te. Et puis, tous les sous na ko éviter ba alcool, ba prise exagérée, na ya tabac et puis ko longola ka stress très souvent. Guide Exeta ezali application oyo les génies congolais win kabeya asali pona ko aider ba finaliste nyonso bazo ba diplôme na bango kitoko yo wapi Bolanda. République démocratique du Congo et tonda na batu ya mayele batu ya bwanya na ndenge ya kosakana te. Exemple yango yo mwana mobali oyo bozali komona Wim Kabeya azali jeune informaticien congolais na mayele na ye asali application moko Guide Exeta pona kosunga ba finaliste nyonso ya République démocratique du Congo. Application Guide Exeta ezali ko contenir ba item ya examen d'état y compris ba résolution na yango, c'est-à-dire ezali na plus de 40 000 items ba question pe ba réponse na yango et bongo pona dissertation. Ba finaliste ba ko retrouver une application plus de 1000 sujets. Na micro SNL Yemoko Wim Kabeya, les petits génies congolais à communiquer bouillé. Bana Kinshasa, bana RDC Mobimba, et c'est ngweza pona ngai ya ko ya susu liboso etando pona représenter bino et loro moko malamu ya kitoko mingi koleka. L'intention c'est ko ya bana nyonso ya 6e. Ba finaliste nyonso ba école nyonso à Kinshasa. Tomemeli bino logiciel auto bengi Guide Exeta. Guide Exeta est un logiciel moko na memeli bino pour esunga bino bo préparer ba examen d'état na bino malamu koleka banaki. Donc exa logiciel oyo na kati n'est-ce pas to ebi ko tia plus de 40 000 questions ya ba item ya ba examen d'état passé na ba résolution nango pour te esunga bino bo me kasusu ko préparer examen d'état na bino malamu. Et ça, on a kota aux autres travailler logiciel les autres proposés au pendant examen d'état n'engé zalaka. Na ba vraie question, na ba bonne réponse. Oeza et sangani na ba oeza lié na ba question. O chaki ba réponse ma b et puis sur correction en correct. Donc na Guide Exeta biso tout comme ba lauréat pour réussite comme assuré. Les assurés pour notre tricherie mais pour la bonne préparation. Donc ba finaliste bomi tungsali sous-souté na ba cours et belé. Désormais, Yomoko Topé Bino Nyonso en groupe, Bokoyi Kosangana grâce à l'application Guide Exeta, bo préparer l'examen na Bino Kitoko. Kasi Oezali Kosenga, encadrement ya malamu, pe soutien na bakonzi ya mboka, Topé batu ya bonne volonté, po na kokolisa lisusu mayele ya boye. Ah, Congo. Hey, yo! Affiche à dimanche Oyo Raja de Casablanca à Robeta Bongona avec club ya Kinshasa, Bapoulin ya Florent Ibenge. Bazali déjà na Maroc, bos ba détail na reportage Oyo. Attention fois ça, on va suivre cette action de Djouma. Djouma qui aura le Moloko. Moi j'ai l'impression que le ballon c'est peut-être plus belle. En prévision, il y a match comptant pour la première journée, il y a phase de poule pour la compte, il y a groupe A, il y a tour de cadrage, il y a coupe à confédération, il y a CAF. Match prévu pour notre dimanche 6 mai 2018, Namboka Maroc. Badofin Noir ya capitale AS Vita Club Bazali ko séjourné na Casablanca Namboka Maroc pour affronter équipe marocaine ya Raja de Casablanca. V Club très confiant Balongwa qui capitale na esprit ya ko arracher 3 points na extérieur. Ba Moscovitch ba ko évoluer na groupe A elongo na ASEC Mimosa, Adouana Star, P Raja ya Casablanca. Bonne chance na Bapoulin Jean-Florent Ibingi. Yeah, Kejo. Tout ce qu'à mouké na communication d'imo oyo les génies montaires Baudry Kanda a proposé biso bola. Tout ça là qui n'a pas biso mo ba bela ka maladie ya pongi. Puta la geste soki maladie ya pongi tuye ndenge mutu salak. Soki ba bandi maladie ya pongi tuye, maladie ya pongi baninga bakenda ka balali. Ya ya sali sake ba geste na mutu. Okumana kwa mutu sala. Soki ka maladie tuye okumana kebo asebo. Okumana kebo asebo. Sika tukufeli balobi fo bukende mboka bukende tsumba biloko noko na biso aweleli bupyanga na kende tsumba biloko na mboka akia tsumbi na ye biloko pa aya kusomba taba
ati taba likola mutuko babandi kuya bayibisi papa vanda na kabini taba vanda na sima papa ya lubite ngana kufandi sika makuna taba nanga uza kutinda ngana tia taba na sima popi nebo yibe taba ndenga vanda ki baza kutala na taba mutuko za kuya mbala mangu maladi ya pongi zwiko eti noku tangwa kebo akia beti boy tangwa kebo ya kebo beti king taba mituni fio tu tala na nae face à face na muni akomi na buni likula changa coup de tête ava ya beta nga mutunga taba funa sala nini na bandenya na coup de tête pa coup de tête za ya biso bataba ko kuna maladi ya pongi kaka tangwa kebo atsungi boza kuba taba zuli kola mubali ya teri bozu amati buyibinda ni taba matakati amati koko kaka tangu lengi kendaki mupanzi eza kutonga mbala makutaba kitika di tonton lukula yemwana za kutile balo afande sala yipenze loko au mbala moko yatanga zalaki maladi ya pongi sili afungola miso bayimutabeti ya coup de tête taba bandi kulelila taba na yimso kukoma kisata te na kufakula maindembe ubetanga makasi nga moye. Tokomi na suka ya présentation ya CNL à mode 360 degrés ya jeudi 3 mai 2018 oyo nga Jiji Mbuyamba nazaki na esengo ya ko présenter yango pona bino tika to souhaiter joyeux anniversaire na Aris Tangu abotama mokola lelo babi champagne et comme na ndenga ko sakana te surtout beau-frère héritier Pindi a proposé biso gâteau munene ya Maison de France ngana bino tokuta mikoza ko ya 42 tozali koloba oyo na oyo wana jamais ekokana CNL kitoko yo wapi mafuto yo wapi Samuel Mbuyamba lingande boy eke yo oui Amokolo mobimba lolenga seda Sierra la kisi ozake sembe Chez les lions de tribu de la communication ouais. Amokolo mobimba lolenga seda